mati. Na sala loyenge, na sala mabe. Aussi mabe ba kisi. Na simba kisi te, kisi nde na simba te. Oh na kisi coup de tête gilet, ata mbata kao. Wana ezalaki bonzoto ka force nzoto. Bambata kao wana ezalaki mais ya force nzoto. Coup de tête gilet ya force nzoto. Voilà. Ya kisi na simba te. Na botama na force. Ta na botami na force. Na force na ngana na kinde kokota na ngo na makambo ya kuluna. Na koti na makuluna et puis na yo sala sous sport. Na koma vraiment OK sur na sport mo benga sport à bagarderie. Na kesa sous mukumbusu sport à mabe. Ende baby sanga sous moral donc na koma vraiment na le roi ngande na komi soki nani. Nazo souffrir modéro vraiment pour la yo. Papa Molière, ils ont ce problème qui dit ça caprito fallait reloko mayo samwe. Il y a vraiment souvenir aussi que l'inga n'a pas l'échec. Bango pe bazo sekanga bazo yembelanga oyatika lisima. Moi c'est ali koka mwana magorodo pe bazo yorke ferkinyam. Bisous bye. Conseil non pesa na génération à lelo tout temps verset. Isaïe chapitre 55 le verset 6. Natangi Bible lobi cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Nzambe balukarae. Conseil non pesa na génération à lelo to luka nzambe. Parce que mokileza robeba. Amen. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voix. Batoi kanza, bati kanzela ya kanza. Et l'homme d'iniquité s'est pensé qu'il retourne à l'Éternel, qu'il aura pitié de lui. Nzamba yoki langa mawa, lelo alimbisanga yi. Nazaki mutu mabe, na sala mabe, mande ko mela masanga, mena melande diamba. Mikodo, presse en ligne. Tant quoi s'arranger na bande ko beta mabaku. Bon, attends surtout te musu bako ba voyager ba kufa mais o baza en vie, puis moi si mo blessé ko assura kae ba me belé, même la famille po beta to. Moi si c'est moi si na luka na seskiza pour moi si parce que na blessé ba chérie donc quand des alanga. Mais ba camarade ne autant musu na beta, tam musu na sawana to de pas pour to bunga laka. Bunga na. Ndi ba yo yoka kina ko musala nzambe ba yo bandimaka te. Tant ba yiki na ko musala nzambe pona ko musala nzambe kana quartier na place na za ko saba luyengi. Mikodo, presse en ligne. Votre Glody ex Colonna. Les loza mosai na nzambe. Sko tongo talaka Colonna ndenge bunda maka na ville ya Kinshasa. Mutako beta motoma. Yo beta ba machette. Oui, natambo na lichette. Ah, papa botika boyoko. Natambo na lichette. Ko tambola me ko pamba. Ko bamba na bamba. On t'a appelé Kiri ya batu mozaki. Yo ne leader contre maître. Ekiri ngwana. Ekiri nazaki kombo na zaki contre maître. Contre maître. Wana fosa na sport ko contre maître na ngaba. Wana ngaba bakota C ngaba bakota C. Ozo kuma ngaba C Laurent pour ko to bizaki ba maître ba contre maître ba la. Ngaba na ngaba bakota C kuna. Awa ezali ofele makambutu actualité ofele makambutu ya kitoko ozo luka yango otala awa na micro d'or presse en ligne. C'est bien moi tanti Linda olimate. Lo sako na yo balongola ka mwati kaleso na minote. Isongolo e. Kota kutu une fois kuluna izaka affrontement yolo na ngaba. Na yolo bayaka ba saboter. Tant ba saboter ba ki, je peux trouver to sangani to kota yolo. Tant to koti yolo na yeba eloko na yeba ngoti lelo. Tant to kota na veni Kalengo na campings. Na zora libanga mo ba brique na beta libanga na ekota na kati ya lopango ba te panza ba vitre. Batu na kati me libanga na niata libanga poto yaka sabotage. To me batu ba yaki ba diverser ba zaki te ba si ba kimaki. To yika to pandi to saboter to leki. Balobi Mikodo, presse en ligne avec Molière Chingala. Tous s'abonner massivement. Nga vie de loin. Na s'abonner na Mikodo, presse en ligne. Ah, Molière Chingala. C'est très amusant et très mignon. Et Molière Chingala aux fantastique. Siècle, c'est pas appareil. Merci beaucoup. Apôtre Glody ex Colonna. Les loza mosai na nzambe. Sko tongo talaka Colonna ndenge bunda maka na ville ya Kinshasa. Mutako beta motoma. Yo beta ba machette. Oui, natambo na lichette. Ah, papa botika boyoko. Natambo na lichette. Ko tambola me ko pamba. Ko bamba na bamba. On t'a appelé Kiri ya batu mozaki. Yo ne leader contre maître. Ekiri ngwana.
et qui nazaki comme on a contre-maître. 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 On a fait ça dans le sport. Contre-maître Ngaba. On a Ngaba bakota C. Ngaba bakota C. Vous avez comment Ngaba C le renté pour qu'on te puisse dire mettre va contre-maître va aller. Ngaba nazali Ngaba bakota C kuna. On a tombé dans les chèques donc c'est ça. To kota kutu une fois kuluna izaka affrontement yolo Ngaba. On a yolo bayaka va saboter. Tant que saboter baki, je peux te sangani. To kota yolo tant to koti yolo na yeba eloko na yeba ngoti lelo tant to kota na veni kalengo na campings na zora libanga mo brick na beta libanga na ekota na kati ya lopango ba te panza ba vitre batu na kati me libanga na niata libanga po to yaka sabotage to me bato ba yaki ba diverser ba zaki te ba si ba kimaki to yaka to pandi to saboter to leki na sala ngo vraiment na ye beloko wana na sala mais ça bien tu ko lelo tango mona ngo isala maka bandinga mona tuta mona na butu uti musalo lembi pour que kipi ko komelo lelo o comme na 4 ya ba bimelo boya face lelo ko m'apporte oui conseil ni no pesa na génération o bazali même âge na yo bazo ba l'équipe zo ba mikolo conseil no pesa na génération lelo tout temps verset Isaïe chapitre 55 le verset 6 Tangi, Bible lobi, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Nzambe balukarae. Conseil non pesa na génération lelo to luka Nzambe. Parce que mokileza obeba. Amen. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Batwa kanza, bati kanzela ya kanza. Et l'homme d'iniquité s'est pensé qu'il retourne à l'Éternel, qu'il aura pitié de lui. Nzamba yoki langa mawa, lelo alimbisa ngai. Nazaki mutu mabe, na sala mabe, mande ko mela masanga, mais na mela de diamba, na mekaka diamba mesimba te. Na mela diam, na mela masanga, na mela ba whisky, na mela gene, na mela masanga. Donc puis tinyo so ba tchaka na tchaka sauf à drogue na diamba. Na diamba ne eza simba te. Loka mi balé eza simba ngate. Na sala loenge, na sala mabe. Simba be bakisi na simba kisi te kisi nde na simba te o na kisi coup de tête gilet ata mbata kao wana ezalaki bonzoto ka force nzoto bambata kao wana ezalaki me ya force nzoto coup de tête gilet ya force nzoto ya kisi na simba te na botama na force ta na botami na force na ngana na kinde ko kota na ngo na makambo ya kuluna na koti na makuluna et puis na yo sala sous sport na koma vraiment okisu na sport mo benga sport à bagarre de riz na kesa sous mukumbusu sport à mabe ende baby sanga sous moral donc na koma ko mona le roi ngandi na komi soki nani ngandi ata gametre pas le beaucoup bungela et puis ngandi na koma na mona le roi ngandi na komi penza na changer même démarche vous senti que samsoto nani OK voilà mabe on est futanga te voilà yango conseil no pesa na génération lelo to tourner longi na biso to tala nzambe nzambe oyo kamawa otambula nga sala ba mabe mais tant on a reconnaître na mikitisi na poussa n'est pas nzambe alimbisi ngai aokelinga mawa et na progresser ce qui peut-être mutu olanda nga ozolanda ngai otuza wanzila mabe osala makambo mabe oza criminel oza kuluna oza moyibi conseil na pesa ezali tika talelo balolo ngine pa nzambe tala nzambe et puis nzambe olimbisa yo nzambe tanga olimbisa yo o prospérer siko normalement na nzambe parce que nzamba ko ba no pesa ya mukie amen zwaka ya mukie wana ya wana na nzamba otombola amen ba welela basambwa ba welela bazanga lelo ko lo baki na botola na yiba na sala mabe parce que ba biso pe to botola ka to sala mabe mais to se bénéficier na ngote ko botola ko sala mabe ko yiba o zwaka li futite et futara ote mais ce que tourner hôtel nzambe nzambe osala ke alimbisi no mabe na yo aotala mabe na ote alimbisa yo parce que bilobi que celui qui cache ses transgressions ne prospère point mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde tant miséricorde nzambe oya utiki mabe wana ndi oko avancer na nzambe omona ki OK la sunelo ote nzambe ndeso ba ozovi na yo mais na bato osala mabe nyonso zotango zalaka na okoluna ere obongo ani okomi mo Kristo avant de côté na page de mon comment mon Christ te retourne en haut mais na sotaki yango pourquoi parce que te retourne en après réponse na yo bande konyo surtout o wana yo betisaka mabako surtout na ba quartier na nzela ya kelasi je pense que tanga non oui
Aux universitaires. Oui. C'est université. Nazoki ça goûte moi en classe na biso na temps na deuxième CE. C'est temps na comme na deuxième CE. Malgré balongi na bando tanga. Bando tanga mais na classe ezaki mystique. Ezaki mobulu makasi na chic. Et puis ezaki jour moko camarade quand devant na yo devant na tout ça na comme na Gabi. Bando tanga na ye et compréhension ka ya biki. Na tsayi biki na nga ya simbi yango. Tanga simbi yango ale aussi pourquoi ni compréhension bandi nazoki sai na beti nazoki si et comment ke balongola nga classe maman abiso ya ka na première kanda landa maman abiso ya ki wana abondeli bango afuti bambongo afuti ba droit mais moi na hôpital ba traité tout ça donc ça si dépasse nanda ndé ba ra olimbisa nga mais boyo kana na camarade hein tu yo kana camarade comme on a Gabi to solar ne petit lelo c'est très bien il peut kuta beta li solo master o mona azoki sanga ya salanga boy na boy mais to solar na ninga bien siko mais comme kala so béton c'est pas bien ça la rappelle le comme na casquette musu c'est comme ça le peut passe tu ça la bien c'est bon place wana isalanga pasi po nazoki sai mais alobango pe na ninga mabeti abeta ka tam suzuki ko na salanga bo mona na tanga na ye mais azoki sanga na loboko sikatise o mona o yimta tika tubaka ibiki na tubaka biki te na tubaka mulangi oh zaki motema ya kosuka na zaki motema donc soki makofi koki te ozoki si yo na zaki na makofi na nyoso na zaki na tubaka vitre ba vitre fenêtre ojongo ka tubi to bole na loboko makila ezaki ke esprit papa na iba pinga pe na ndo ba te soki esprit wani zaki mukombo so bien c'est ça barati donc bon est-ce que Luka peut quoi s'arranger na bande ko beta mabako bon attends surtout te musu bako ya ba voyager ba kufa mais o baza en vie puis moi si mo blessé ko assura kae ma me belé même la famille po beta to moi si na Luka na s'esquiza pona moi si parce que na blessé ba chérie donc quand des alanga mais ba camarade ne autant musu na beta tam musu na savana to to bunga laka de ba yo ka kina ko musala nzambe ba yo bandimaka te tant ba yiki na ko musala nzambe pona ko musala nzambe kana quartier wana place na za ko saba luyengi na ngaba na ko musala comme ce côté arawana kana ngaba parce que mon père c'est l'évangéliste et je suis le Kamba. OK oui juste voilà OK merci beaucoup papa Daddy plein succès à vous hein omoni bano bimisi bano naka lokolo attitude parler lolenge moko plein succès Daddy je suis le Kamba c'est notre invité principal hein on doit embarquer à chaque fois Molière Télévision, c'est sa chaîne. Ok. Voilà. Laisse que tango na papa nanga tango ba tango na ina. Oui pas ça moi ngaba. Ye pas ça moi ngaba. Ngapi moi ngaba. Oh. Ngaba na ngaba to oyo koyebeka na kibonza. Oyo ye ba ye tango église ye na vini kipata. Pona koli na kipata. Tango église ye na kipata nde place na ki ye ba pona bando ye. Ye pas za brigand. Ye pas betela masolo ye pas za. Abi écoute na baba so betier fubo bunda kaka. Nde tango na sa makambo wana nde tango na église ye na ngaba na yo koma musala nzambe ba master wana o tuna blessa na beta pona beta ba tebele ba misusu ba kenda ba misusu pe to mona na suite mais tango na komi musala nzambe ndi sala ki ba ndimati ba tsatembe ba nyoso ba boyaka ye kutu ba ezalaka bon yo taka edinga bongo ni ba boya edinga bongo ba boya ba nyoso ba boya mais tango na ba moni ki na komi pina ko teya 1 mois 2 mois une année 2 ans di ba yo zo pina ki non oui c'est un mouvement ça va convertir ça va changer donc des aki wana maintenant le bila pe appel na ndenge ni nzamba be yango to kota scopage yango sikoyo kikulu neno surtout sala ki wana yebisa biso na bosolo ele bati nzamba ko biso na matoi o te yebisa so ko na bosolo ezala ki boni oya correction de zone ya bana na nzambe c'est-à-dire on se convertir au tikamabe na bos na nyonso tout. OK. Yango appelle le bandi wana. Merci beaucoup journaliste. Tant l'église même yé na kipata. Kongo azamo na kipata. Na sali baluyenge na ndo sa baluyenge na kipata na ngaba diso. Zaki luyenge na ngaba, kuluna na bunda na ngaba na kota ba yolo na kota ba nini na zaki mingi mutabutu. Tant l'église même yé na kipata na wanda ko mona nka église mo begara baluyenge ka ba venture ngaba manzambe ku na mona ngo mbongo. Na ndo kipango te. Comment va frère ba yo pesa invitation na ke sambela. Ton frère ka ya même tant même eza ki pata. Frère ngo tu le bazara. Bazali ba frère ba. Nanana. Izaki Inès na exaucé. Mais bazali sont na même maté. Mais bazali déjà.
balonga basala bona ba bango nde basi rebela OK bango basi mais rebela relation malamu ezana mais relation malamu ezana nde ntango bayelingi invitation prière babudaka tuka liboso nde baye aza frère yaka tosambela nzambe apambola yo obandokila suna eloko te nyonso olukaka obandokila nyonso olukaka ata mosu na difficilement okonozango soki na facilité négligé kaka mona bambouyenga distraction odistrainga navai nanga te ntango soki na yo omona mwana mwasi ya kitoko akomoyaka prière wana nde siko shi oyo abetinga motema nakomona na ye prière mpo na ye mpo na fi wana nalandi siko prière na ye siko mpona déranger mwana motili azalaka mwana motili azali oyebisaki ke yo moto obendanga nayebisa ye pete est-ce que papa pa yebi papa yebi te nayebisa mpe papa te frère mo mpe te na église ayebi na témoignage kandi ntango napesa ye témoignage aloba eke mwana nga so nayaka meme ezalaka mpona mwasi moko boye odetaya mpe te adetaya te fi wana ndi abala mpe te namoni abala aïe aïe téléphone ekati voilà natanga kombo na ye nabombi kaka bomba omete ya créer ata bala de ya créer problème et puis moi na batazana innocence ayebi ni mutu na makolo te biso ni bajo rabisti to bala tika pe koloba pe ne lo te voilà donc na moni ka buna sepeli na ye na bi afuna bandolanda mwana ne ko yana maprière etant na bando kota siko yango excusez toi ça yango mona ka mo na ba service ba protocole ba pour ça ba serait bien oui parce que tant on petit moi là tu manges pas bien là tu bien attends moi kitoko il faut attends il n'a pas ça mais la sucré wana te sous ça on à la recherche oui on y a comme la sucré parce que moi on a foi à conserver donc à l'église aussi quelque part aussi on va recadrer certaines choses bon pour que ça l'essentiel dès que temps on a hier bando ya prière na kutaka pasteur je suis le cambazo parler sur qui est Jésus on a yeba makambo te na yebi loko te mutu na makolo te sur qui est Jésus on va parler sur qui est Jésus et na ko landalité wana abi ke na démonter que pena Jésus Christ aza nzambe eloko wana touché ngai tango touché ngai ka le même jour ya ka le même jour na ya qualité wana touché nga makasi ayi so aza nzambe on va balobaka Jésus moi na nzambe Jésus moi na nzambe na yebeka ki nzambe azali Yesu pe moi na ye mais tant on a eu Yesu aza nzambe a démonter yango des salariés qui n'ont touché mais tikali maman l'église comme kolwana maman image à serre qui image à serre salaki nam parce qu'il y a projet déjà mais qui coulou ne s'il a été coulou ne salaki malgré non ya ka prière non semble la main non ça maram nga baluingi butu moi tout na ça maram nyoso si na komi ko ya ka prière parce que na bandis ko kota ka prière na kota ka prière mais entre temps non ça baluingi na ngai des salariés frère moko il va guider abenga frère na buto na moni yo wana sina sa message dans l'église na moni yo ozoteya na boya kyango il est qui wana na yo mona surtout frère muso aye na la le frère na loti ozoteya frère tu le bazaka azali na loti ozoteya na buda kyango pe va toujours troisième personne a oyebisa ngai bonas Saint-Esprit mokana nzambe ko kisama ne na vandi pe na continuer team comme sous séminaire monsieur pasteur abino frère tsunga biso na sécurité l'évangile juste le camp ni moko ka volontairement ye moko frère wana oyo debiso na sécurité pa yoza na mwa ngini massa bona masse mais kulu ni zakaka oyo debiso na sécurité ni na sali pe musala na temps séminaire na yede bango pe na sécurité batu pe bayaki ngapi na bamoni na quartier kulu na mort boye à ça sécurité d'église moko tasko prière n'est-ce que comment que na église de yo sala wana ke non et si le temps on a côté la sécurité et tant on a sali sécurité on a maman pe na côté na département sécurité église tout comme travers na frère li passe na papa Robert tout comme ça tout sala na sécurité bon ba na gozo père na zaka na église si bon ba na gozo père so ba na sali sécurité jour à prière so ba ke so père ba to sali sécurité si yo comme appel ngape na komo na gozo pasteur na ndako ko ki zo pasteur na zo pasteur na ndako pasteur a sepeli na ngai et comme ça linga bima bengi ngala ko tika ko kinda weti wana ka kikulu ne zaka wana ka no sana baluenge na doza ki o doze mwandam pasta pa ko bebe ko na pasta pa yo ka déjà ki mona na zaka mutaluenge buna bima azena ngaka lité ya kaka ti allez na komo tambola na ye so abimi abengi nga to kena tiki azongi combien de temps vous avez papa na papa depuis 2012 pour nga la bandi ma nzambe na 2012 mais comme apôtre calamité comme apôtre en 2017
Ah, donc toi en 2023, 17, donc 6 ans déjà. 6 ans déjà. Ok, alors. Déjà, au évangile, je suis consacré. Alors, toi, on qui nous a dit, allez, tout comme tambola, soit il y a information à disciple comme mais ça n'est ce qu'on a papa. On a coupé bingai, l'église peut beaucoup de bingai. Mais qu'on a muké ça. Je balle une escouade muké, mais qui comme ce qu'on a battu. Ah, comment ça au battu, donc comment il est battu. Et bien ça sur le secteur au salaire. Le secteur du soutien, comment ça là, et au battu ma balle une. Le temps qu'on a une formation bandit, alors dit ici il y a passé la délivrance. L'évangile c'est juste le camp, il faut pas passer la délivrance. On est au bela. Oh, donc attaquer délivrance maman malade des yeux. Malade maman et bandit. Diable linga était apparemment. Là na bela malade mon a 5 ans mais liwa. Na 5 liwa, na binza moment on a pour douleur on a ko kati passe les. On a déjà gagné. Diko kangama ekonda. Diko le kangama ekondi. Le kolomoko. Le kolomoko ouais à droite. Et kangama musisa nerf sciatique et kangama ekondi. Tant ekondi na 5 liwa pour na la na butu na mo na la na meli ba. Papa ya kotala yo entre temps préparer pour na o le camp de délivrance. Papa zo ya kotala nga bondel pe pour na nga mais na obikate. Oh. Babi mais tu comprends tes phénomènes. La 5 nzambe liwa yo ba sambeli na meli ba kisi simba te Seigneur bumanga. Donc nzamba banda zela kana loba liloba moko. OK. Nga pe témoin na loba ki ngote na souffrance na passion na sala 2 mois ya pasi. Entre temps kuna ba zela yo. Entre temps kuna ba zela fona passer na délivrance. Pour nous prendre la formation et les disciples. Dans ça 2 mois de souffrance, dans les mais on a vu que ça tout et simbati na famille. On a ce que nous avons brisé nous surtout. Nous avons le sili. Ah, c'était une façon de repasser. On a dit que nous avons brisé. Donc dans les cas de souffrance, on a 2 mois. Tim comment boye. Na monika nous avons bien na kufa pe na kufa. Est-ce que nous ça ni? Après nous avons dit Seigneur. Ngamo na sala prière na binzambe bikisangai no sel ovi na ngombi so bikisingai mwana ngamo na sala prière bo évangile sur le camp basambela na bikate basala nzambe musuba ya na ndaku na bikite basali nyonso na koti banini na ke mbongo eza nango basala l'examen mais obika ndete partout bazo edenga na mbongo pezo bima bakisi na osomba mais na obikate le comment beka na bisinzambe na Seigneur so bikisingai no sel ovi na ngombi kolongo langage ya okufa na longo langage ya okufa tango na bisenye so bikisinga no sel ovi na ngamo bimba lobi na mo évangile c'est que soit ayo sambela pona nga po père bande ko ya ko tala po eba déjà que moi na ya en église ndesi ko tango papa sambeli ka pona ngai mbala moko to ki hôpital ba bi que non eza hernie nde e sali bongo mais batala nyonso hernie bando mona na te mais tango na ndimi kana sela nzambe de esali ke ba yo découvrir que ezaki hernie mutu et quand yenga lokolo wana de na l'équipe opération basambela qui papa sambeli mais papa bi nzamba va permettre les opération bien ayo les opération tant basali une opération hernie de côté tant basali yango si nazaki na hôpital tant na bimi na hôpital nazali na ndako ba ya ko talanga ma agilité ya ko talanga papa pas ya ko talanga ba tikela ba mbongo si tant on a commis se rétablir allez ndesiko na bando ya prière le colopézon non normal malgré le colopézon est normal mais moi ko boiter ndesiko allez bando ya prière ti allez santé yo ça mon ndesiko zo moment mokie allez ndena bandisiko formation tant na côté formation ba disciple wana donc image le na quartier bunga image bunga ya travers partir malade wana tant le kolekanga mingai de sali ke na koti ndako kokota ndako nde image yo ba master tu bando yo talanga azobela tout ça alors tant on a obika tant on nzamba obika tant on a ndimi na sala nzambe na obika ni na koti na formation na passer na délivrance mais je suis le camp Alexis na délivrance tant on a l'équipe na délivrance aller na bandisco formation na bandi formation ba disciple 2014 2015 2016 2017 les papa a eu consacré ngai comme apôtre. Oh, c'était comment ba découvrir quand on est bon ministère na ngai nzambe ga ndaibi ba je suis sur le camp ba musala nzambe a musala nzambe yemo pe azaki convaincu nzamba lobela ki pour na ngai nzamba lobela ki pour na ngai papa ibisanga ki non on parlera de toi dans le monde. OK nzamba musala nzambe munene okili ba lobela o ba beta lisolo na yo papa qui peut confirmer sous le Congo et puis à Tchenga Maboko et aujourd'hui je suis apôtre. Vous allez apôtre, c'est bien. T'as la caméra. Mon caméra na biso. Oui wana. To comme na soka. To ça la numéro mususu, hein? Pour tout ça la deuxième numéro. OK. To côté na ba question ba profondeur mususu. Banda comment mon sali na nzambo comment apôtre. Vina yo échangeant na nini.
depuis na comme apôtre premièrement on a joué kimia moko pour mokili pesa na sens ni on a joué kimia dans le domaine de tout la vie, c'est-à-dire mais qui est la suite de l'autre pour là t'en as relié on ne soit pas tout na vie yo zorango na facilité le langage ya frère wana o ya ka otai so ke nous so za no posa na yango ko yango ane ko kisamaki frère za vie atile lo asa tu le ne yim da sala ba comme rebelle ba on ba rebelle puis c'est non bote exercer na exercer lele wa o ba frère ba lo ngone église bolo sa ba ngote za ba ngote pa mino to sola ba bongo za ba ngote pa mino te biso to pesa na biso ngote to sola na ba mo ah mo ba ebe na pa ba bonde bon ba ya rapina difficile ba ya rati raté hein rati. Ok, merci beaucoup. Donc comme Soka, apôtre, Glody Bomponga. Donc moko ya moninga na ngai, Padou Bomponga. Padou Bomponga, Glody Bomponga est là. Donc oui, parce que quand ça se fait coup ça votre vie, vous m'en mémoire dans la carte à contrôle. Voilà. Donc on a une question de curiosité de tout nara. Parce que yo lokwa dans ces nombres liboso, question de curiosité de tout nara côté. Mais tout ça la exercice. Yo ta la ngai té. Biso mai photo ta la caméra. OK. Question est avouée. Et ça, tout na moko bolingaki ngai na tuna yo. Durant tout ça l'émission mobimba. Mais mo tuna na naturel ko tuna ngote. Ce que je jouer rôle quoi yo mo zali journaliste, yo mo zali invité. Me poser question, me répondre. Pendant 60 secondes, ce que ça t'est tout lévi. Na poser question mon répondre. Na mo tuna mo bolingaki na tuna. Bon. Question on a posé puis on a répondu. Soki lelo nazali o naza eza Nzambe. Un jour Nzambe a dit Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et je suis descendu pour le délivrer. Nzambe a quitté. Mais tout le monde est présent à Moïse. Le lot de choses landangai. Peut-être vous avez une vie à ma bende tinga na zalaki. Peut-être vous avez une maramusu ya ma be oyo salaka na kuku batu ba mona côté. Mais conseil mo na pesa yo tika viwana yo ndo sauver famille. Il y a un diable à Kangio place. Prise à Satan, les années aux Alawana pour sauver la famille. Il y a un diable à bloquer au Kawana. Une façon que conscience na yo parce que délivrance en vie à mon Dieu a prise à conscience. Ce cas conscience na yo et zongi y a on ensemble la Nzambe a salo pena qui conscience na yo sala qui faut le mwana viwana. O le mwana viwana on dit la Nzambe et puis au sai la Nzambe au mona au changer histoire ya famille na yo. Pour changer pays histoire ya vie non mais ce que je demeure quand la vie wana yoté aux retardé bateau yo mon vie non ils en retard au se retrouver en retard et puis au retardé bateau génération musu ba fuba bika na sima na yo mto landanga ba aux en retard na tina na yo alors ce que bongo nzamba boma yo parce que nzamba otala ki moto ngala otala pa bikisa bateau mais ça toujours na distraction nzambe a ça de façon qui alongolo na mokili abimisa moto mususu wana répands-toi et puis zongela nzambe nzambe akoyamba yo ndenge natanga di verset tika wanzela mabe dimela nzambe et puis nzambe akoyamba yo omona ke bato bana sima na yo génération mususu barobika na nzela na yo donc ona boloba. Voilà, merci beaucoup apôtre Glody Bomponga. Alors on a lancé la des annonces, on s'est dit prière à clôture. Pour aller voir on a tout partout, tout le monde dans la prison. Maladie, on va préparer les balles, nous sommes au Ndako, l'église de l'Okesika, au Bondela, nous sommes au Bon à garantir l'église. Je pense que vous êtes l'apôtre. Votre prière sera bel et bien partagée partout dans le monde entier. Et grâce à la passation, on a une émission, on a compte à Molière TV Canal+. Et puis, on a un micro d'or, presse en ligne. On l'adore partout dans le monde entier. Donc, comme il y a une émission d'habitude à l'espace à Molière Télévision, Canal+ 345, chers amis fidèles spectateurs. Merci beaucoup. À notre maman gouverneur et à provincial là-bas, bon séjour à Kinshasa. Maman Fifi Masuka Bika pour vous, merci beaucoup. La docteur Respi qui est là-bas à Duduna. Vous avez toujours pour soutenir Vision Phare et à son excellence Félix Antoine Tchilombo Fatu Béton. La vision qui toque au Makas et à
couverture sanitaire universelle, nous sommes pour combattre la maladie, nous surtout où ils allaient miki ba malaria ainsi de suite. En cadre de toujours soutenir Vision Phare, la son nationale Félix Tatatin Tulombo. Merci beaucoup Nagabi Mabengi Wapia, ça qui ba athlète ya style Mukumbuso Wapia, c'est la kuna na commune ya Ngaba précisément na direction na terrain ya basket ya Ngalema na Wenzi ya Ngaba. Merci beaucoup, plein de succès à vous. Merci beaucoup à partenaire officiel, Spaghetti Gracia. Au bâti Carabus, c'était à chaque fois. Donc, merci beaucoup, plein de succès à vous, chers amis fidèles téléspectateurs. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission, qui est aussi le vôtre. Un petit rappel, chaque samedi, 17h25, lundi, dimanche, 23h25, lundi, 11h25, mon TV Canal Plus 345. On s'est dans un porte, on a déjà des annonces dans l'émission. Yo bondé pour na bana nzambe. OK. Là sozali osali kandeti osimbi maboko na ngai afin que na sambela pona yo. Nzambe oza mokonzi ya likolo pe mabele. Yesu. Le créateur du ciel et de la terre, c'est toi Jésus-Christ, le seul espoir de nos vies. Père, talabana yo kolo nzambe balandi émission au du début à la fin. Kolo Yesu mutu nyonso alandi émission oyo o visiter. Au nom de Jésus-Christ, ezaloza na prison, ezaloza na hôpital, ezaloza wapi, ezaloza ki na vie ya mabe, lelo, grâce ya Nzambe eserabonde likolo na yo, pi onction ya Nzambe ekotakati na yo, et délivrer yo. Au nom de Jésus-Christ, au vivre miracle, au témoigner miracle ya Nzambe. Na kombo na Yesu, maloba nanga, et affecter ba vie na bino, et puis bon na miracle. Na kombo na Yesu Masia. On a lobby et tikali bongo pe malobananga, personne ne peut révoquer ce qui vient de sortir de ma bouche. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi demandé prier. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Je pense que le prochain numéro, selon réaction, il y a des téléspectateurs, au Zonga le sous. Oui, oui. Nous Zonga le sous. Au Zonga. Nous avons fait temps, date. Mais tu continues à réaction à Bango et après, nous avons préparé. Ok, d'accord. Nous avons voté, nous avons le bilan avant la Zonga. Est-ce que vous avez voté? Est-ce qu'il y a solo Yesu? Oui, oui. Jésus revient très bientôt. Très bientôt. Nous devons être avertis. Parce que le pasteur va manquer, on a un avancé dans la TV. Vous allez comment il y a ça? Le pasteur va manquer, on a un ban en disant, il y a un loba qui n'a pas mon qui les a robés. Le monde est corrompu. Alors, ban en Zambé, il faut boyer. Il faut boyer, on a mis ça là-bas. Ici, quand nous sommes qui semblent là. Place nous c'est ça qui ressemble à affaire pétage, c'est ça bien. Il y a pasteur Denis Les affaire pétage. Bon, affaire pétage, Denis Les si baza ba vieux, baza ba grand ou déjà ba bima liboso na biso. Il faut que bon de la pour na bango. Voilà. Mais l'isolo une église de réveil aurait dit makasi ya ba poison. Dodo kamba ba tela que poison troisième fois. Oka 15. Na oka 15. Ça là bien. Bon, ça lenga bien qui c'est bien na katika église de réveil bolinga na ta. Bon, moni na lobelo moko place bana nzambe bazali diable pas aussi pris. Mais bana nzambe botana ba poison. Baba pasteur baba représentant de l'église na bango. Ah bon wana siko bango parce que na basala nzambe ya mabe bazali ya bien pe bazali. Ya mabe bazali ya bien pe bazali. Obi Albert Kankenza monambo. Na Albert Kankenza. Obi mtata conduite église de réveil il le zé sur le côté. Ah bon wana na éviter sur les attaques. Voilà, donc il a son. Merci beaucoup. Alors, bye.